ta musique locale. C'est là où autant qu'artiste musicien, il y a Weronson. Que diras-tu à ce que les lobes ont minimisé, et tout, mais ils ont mis ma batte à Londres et tout, éviter le poids. Il faut savoir une chose, hein. Tu vois, l'homme sans critique n'a pas de valeur. Il faut pas finir rare. Soit finir soit critiquer, il n'y a pas de valeur. Donc c'est-à-dire en d'ailleurs il y a musicien ni tout coach. C'est un peu fou le capena. Ah, c'est qu'il faut confirmer que Bukanga ma. Na bien sûr que pour nous libérer. À lobby enfin il est libéré parce que Ronson a kanga ba tebele ba mission belé. Lelo ya za libéra ke proto talara parce que bino ba o boza na kata maison mère. C'est que ba kanga bino pe. Ya ibi mutakanga ki. Dit que c'est Pépé libéré. Ah oui, la pop sur toi na pemena we ane. Ba kanga bisu te toke pota onde to zo bende. Moi mutu mususu ya pour ba nera. Système nerveux na peut-être comme un peu faible. Continuer le mois va non, à ça roi. On a pas bien un grand formateur. Dans ce émission longo ça est l'autre. Pour former à j'entends monter pour imbati. Oyé ça. Au banda bango mabe. Au banda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow l'ango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mon colo fait il a ta mabe. Maison Given, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion congolais à Pamba. Maison Given, badi ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le pays. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice Awa Chiba sous business class de la presse congolaise. Je dis merci à grand prêtre Ekolo. Wa pesa rabiso pema ya revivre ya remona na bino bandeko nanga. Ba nyonso balandanga na Congo c'est officiel télévision puisqu'il veut dire que yo et sans oublier à mon cordon plaisir Kozo Sali à tata toza libanda toza na décoper sa cordon beauté et pourquoi pas Joyce Benzema de la presse. Derrière la caméra il y a Armel Wombo de mon cœur. Wana Joyce Benzema tabinga lebongo et Berliv nga mette sur le métal sur le rogi atana zali banana na bozanga boboka binoté pourquoi pas mon général le général manager tonton Clovis Safimpa ya mama Doris Safimpa wana ba parents adoptifs nanga ce qui na zangi bongo ko pesa bango mbote ya wana bosani vinanga. En tout cas mesdames et messieurs là on est sur la répétition de Weronson Ngama Makanda Igwe que j'appelle Pépé. Donc je ne suis pas seule, je suis avec l'un de ces artistes musiciens congolais qui reprend au nom de Inongo en fait et on parlera de tout sauf rien. Aujourd'hui on va parler de Rokota Fena na banda ya batunyo so mesdames et messieurs pour ne pas léser que ça ce il faut to léser to se ramino peka abolim bis en tout cas et Ahmed derrière la caméra si tu peux me faire un plaisir au fond la mobimba comme ça na kota invité na nga ya mon colonelelo Inongo bonsoir. Ouais bonsoir maman. Bonne santé. Ouais, santé pépélé, Ganza mené maram donc santé ça va, Nzamba obatela bien. Nzamba obatela. Ah les Nzamba obatela o ba mise pe bolo ba ko Nzambe. Nzamba bolo bela ka ya Nzambe to. Ngana za dessin ya Nzambe. On comprend. To za bikela mo Nzambe to ba dessin. OK. Siko yo pena mutu Nzamba sali, oui ba Nzambe te seke on a problème. To bela ka Nzamba obiso so to zo belo ngala uti ko kumisa. To za ba Nzambe mususu. Ngala o te bita. Ya za yemo, viera yemo, ko za yemo. Ana remplaçate, aza pena intérimaire. Le feu de l'éternel autobélara. Oyobélara wan, oyakela ki, oyakela inga, oyakela le roi de la forêt, oyrason, oyapesa aye idée au sala le wenge maison mère. Voilà, Nzambe. Ah, non. Faut profiter de côté la misomba moi pour nas yeux papier levé aux a déjà na robe et tout. En tout cas, balobi mokili et rolo barababi. Enfin, inongo bo utaki Londres. Et ça la bande de commission sous bakimaki mais ils n'ont pas kimité. Pourquoi? Bon, Moni, merci beaucoup pour la question. D'abord, je salue les rois de la forêt, Big Boss,
Bah oui, il me suit et son excellence Jacques Sembomba Bokoso, mon père Crispin Petit Sakoko le bourgeois. En tout cas, bah qui m'a poto on a baza ba musicien té. Tu vas un peu parler à haute voix que ouais, bah qui m'a poto on a ba musicien té. Ana musicien musala nga izandule. Na biki na nzela ya musala nga nde o memanga poto, memanga ba pays étranger par-ci par-là. Parce que sona ke poto na kimi c'est que na kundi musique nga comme nous avons posé lobby à venir dans Ezala, donc il faut qu'il y ait le boulot na zonga. C'est pour cela que nous avons musala na zonga. C'est pas aussi yasuka. Donc il y a des zonga pekaka parce que nous avons musicien musala nanga. Donc okima c'est ça me dit vraiment rien. Okima venez pas nanga. Ah, inongo. Trop cela de tout sauf rien pour permettre un la logo. Voilà. Son artiste moi ça complexe quoi. Garçon sans problème. Mon ami Lobesso te. Un ex-animateur n'a pas Lobesso. Il y a Zabongo à Paris. Je n'ai pas ma solo. Donc en tout cas, maintenant tout sur la ligne, ma solo il y a Morote, London. Non, on parlera de ça. Lobesso, maintenant sur la suite, on relève la télévision, c'est qui m'a bé. Hein? Lobesso. Non, sur la relève awa. Eh. Vous le belez tendez zande. Lobesso, on a relève. Mais à lobby enfin il est libéré parce que on s'en a kanga batebele ba mission belé les loyers a libéré que proto talara parce que bino ba o bozana kata maison mère c'est que ba kanga bino pe donc so que proto ndo komi libéré ah c'est que il faut confirmer que bokanga ma na bien so que proto ndo komi libéré OK bon ya ebi mutakanga ki il dit que c'est pépé libéré ah wera bo biso to anda pemena wera ndé bakanga biso te toke poto onde tozoki bende moi mutu mususu eza pour ba nerf système nerveux na peut-être comme un peu faible motinde na moi ba boba donc na tango le bamba le sauter s'il vous plaît azandeko aza collègue ouais les gars qui peut place biso sali donc na rôle bamba be monter pour na ye mais ba boba na ils ala bien tu ça la vie na bien bis peut continuer le biso voilà c'est un peu ça. Aujourd'hui tu sais que Wenge est bandi na binoté. Wenge, tu sais que Wenge bandi na binoté. Wenge tozwa déjà to utana ba faire rigola. Toya na ba déplique, toya na ba miel de son, toya na ba robinho, toya na ba Fabregas. Bango nyonso ba sala succès, bango nyonso ba ebani mais lelo quand on parle de Inongo, il faut bando expliquer azaneni. Inongo ça la bozo nsaboé. Mais de yo moko les a roté pourquoi les gars TVT, pourquoi ba tumsu ba ebioté. Bon moni koye bana eza visibilité nanga moko, tu vois? Ba koye bana bande musu ba vitesse musu bezala. On comprend mais na ndenge nanga moko na biki makamuna na keno malé. Hein mokili eza mulai eza pe na ba réalité belé. Donc na okena jamais na mbango bon pona wela na weli ça succès. Bon même si les lots ba yebinga Kinshasa mo ba yebinga Inongo ndesa. Non faut ça musa na nga na biki ba yebinga. Tu vois? Toti Londres awa na moni ba mère anenti mambote ba mayele dina cheche ba Jomak Makengo ba père wa banko ba yambinga pourquoi parce que ba yebinga déjà ba monanga donc ce muta biso ka yebinga te yé muto na nda yebinga te mais il y a des gens qui me connaissent voilà. Mais est-ce que c'est la première fois de Inongo de voyager avec l'orchestre ou ça déjà est arrivé? Bon on a bena tina kota wenge maison mère premier voyage na nga izalara Guinée hein na Guinée équatoriale to keto zongi bon on a bena en fait, on a le roi de la France. Le roi Pépé. Oui, quand c'était tout ça. En tout cas, c'est l'ambiance de l'émission. Tout ça, Lionceau quoi. Voilà, ok. Les lions, ils m'ont dit que c'est Lionceau. Donc, tic, on a fait ça kaka. Au moins, ils sont qui ne voyagent tous en ara. On essaie de voyager belé na wenge. Dans le PCT, ils ont continué. Dans le silité. Quand vraiment ils est large. Moulay, tout ça bon. Donc, ils ont pu. Le pena soki balobi, Pépé a longo la souci na ba mission tout bakenda. Nino yoko sala ya malamu pour Pépé longo la souci. Non, à ça roi. On a un grand formateur. Dans ce émission longo et ça l'autre. Pour former, à j'entends monter boyimbati. Oyemisa. Ya bongo. Donc ba mbiaka na biso o bakenda ba faire rigola, ba héritier, ba Fabregas. Tindi bon bakenda biso to yeve na ba boulot na biso. So singeli soit interpréter vocalement ya Fabregas na osalango. On comprend ce balinga soit vocal moko ya Serge Mabiala malgré na kuma lokwa Mabialo te mais na sale fort na bisa ta moi timbre wa to koyo rango ta mo mgesa biso ya Mabialo ba vocal ngo ya sale ba vocal belé
Wililika yokei mobembo yotikinga na pako na yebi malobango kimanga Wililika yokei mobembo yotikinga na ndako na yebi yokozonga mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo nakini lobi pe na poto okokende motema moko bete shushu ya bolingo azali se kozelanga nakobanga noki na yo kansango mabe yebebi santima na koma malere Willy bolingo soki bakotinaka na poste na tindela yo na mosike pa yo zali ayemba ebele likai kuna epa yo zali pitu kifaya bolingo ezanga misoro jani na kotala nani bomba mina mafuta kotikanga te na maboka ba farisien do ayemba ebele o comprendre ba eboalote ba JDT monopole ba fait surtout interpréter bango tout ça là bango pour tout le monde peut quand même moi voilà ils ont ba nostalgie ba fan OP ya bango bazala na maison mère quoi donc c'est ça biso pona biso za boulot to na ba collègue nanga ils a boulot. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui vont mettre sous comme maïs n'ont pas voyagé, n'ont pas qui m'a bisoté. C'est ça le problème parce que comme on paie ça moi passer pour talaka pépé atikali pe na ba regret ba na ba kimi est trop. Bino boye on dirait moi mal chance ça nini ko bomber la pépé ko paie ça parce que mission na ko bomba. Inongo kazu akei to ko bimisango. Oh non ya kimi mais ya lo baka na biso nini ko lo ba na pépé ni na zolanda yo. Ko bomba na yo moni quand na lo bilonga na musicien na à Londres 2 fois. OK. Dans Kimité. Donc, n'habite surtout espérer voyager dans Kima. Au Zélango makasi mais pour mon ango c'est un problème. C'est un problème. On a bien n'ango Kima jamais. Hein? Na koma kozela amour na yo mbombaka lokola moto na kata prison. Ngazozela se jour akobima he. Soki plaignant retirer tes plaintes na ye. Jax mbombaka bokoso yonde plaignant nanga ya bolingo bébé ya ko retirer plainte ya basusi awangana kangami na bizwa kozanga yo bébé nanga. Ça c'est ma chanson. Donc ngana wenge na ye musala na ye te po wenge kotika na poto na ke poto na kimi non. Vous comprenez? Ceux qui soit na pour ça que poto na ndenge na ngamo na kindi na osenga pepe nzela père na sala tour ayebike oyo ye mo aye barati ayebike oyo attaquer atana tike na bilanda biso na simaroya. Alors aujourd'hui Pépé Weranson ngama makanda igo bien kazo bazo formé bato azo bimisa bato mais yo kaki te ndeko na biso moko Manix na TV abimisaki Pépé loko nani wana ndeko Manix aza journaliste politique alobaki alobi Weranson nani batutu baloko selon yo aza loko en fait aza beta musique locale selon yo tant qu'artiste musicien ya Weranson. Que diras-tu à ce que les lobes ont minimisé Werana ndenge tout mais Weraye ils ont mis ma batte à Londres tout n'a évité le poireau. Il faut savoir une chose hein, tu vois l'homme sans critique n'a pas de valeur. Il faut pas finir rare. Soit finir soit critiquer pas valeur non te. Oyo peut-être ba jeune oyo ba au sala et ça le roi sala déjà tombe. Tu vois mais si oyo ba fionto ba yebe na bango. On comprend. Jeune wana oyo le biso azana nyona. Yo za journaliste politique. On dit le biona non. Ayi na musique ko ça. Et puis oya wapi. Pour l'union de côté là. Et pas les rois de la forêt, faut Keba. Aza légende, aza localité. Pour ba fit au le roi sala ba place au ya beta. Ba jeune au bazo yande ba ça le fort pour ba sala yangope. Pour ba kokana na ye. À l'époque, le roi sala on sans ba internet ba ni ba vite. Ya beta en live. Tu vois? Et on va comparer le roi de la forêt na batumo bon et pas na tala on va bon. Basana bango ya pas distraire moi mon européen le bara mais en réalité ce qui na ngomona ke il a les phénomènes asala o batubele ba ba sala oui rason abeta ba rap kala abeta ba style world abeta mo de kala siko so ba jeune mo ba yo beta mo lelo yo style abeti ba mikola ba sala non zonga. Tu fais déjà combien d'années na Weranson?
Non, non, Werason, na kati ya wenge musique à maison, mais on a ça déjà 4 ans. À bientôt là, on a total déjà 5 ans. Na kati ya wenge, ouais. Toujours fidèle. Toujours fidèle. On a changé de mon nom, c'est pas comme les autres. Hein. Inongo, on est comme Oyo. Ils ont baptisé dans les rois de la forêt. Mon nom, mon prénom, c'est pas comme les autres. Dans mon nom, Kanda Bopendi, pas comme les autres. Comment les parents ont boté la yo et tout? Comment on a les parents ont boté la c'est pas comme les autres. Pour nous, on a critiqué ouais on a bandé mais soit il y a un mabé, na kene pe na faux. Hein? Mais soit il y a un némo soit il y a ignorance, c'est que azana moi esprit ya ba. Ayebi na degré grandeur valeur il y a le roi de la forêt. Voilà, Inongo koli wapi na commune nini et tout. Merci beaucoup pour la question. Inongo, pas comme les autres, à Botamina Inongo, la province de Maïndombe. Botamina Inongo, à Bandi Misiki na Inongo parce que mon père fut un grand musicien à partir de Inongo. Père n'a pas de concert, à Tirana Lipeka, à Oyemba, à Kibomoa on a déjà matière. Et ce côté donc à Botamina un musicien, à Banandouli na Kunande, concours moi de la province. Ata la meilleure artiste chanteur donc artiste complet quoi na yembaka na boakaka na beta guitare na beta drum à part la clavier ya moni son excellence Jackson Mbomba Kabokoso wazalaki gouverneur à vice gouverneur à Maïndombe a salisa concours on a té mbongo na yanje pesaki makambo to yemba ba chanson world obi chanson mo je mérite que tu sois près de moi. Tu es parti, ça me dit que tu partes. J'étais là à Océan des ans. On est venu me dire tu veux partir. Hein, bilo mo ya world. Beta yango te babanze monzambe, barumba. C'est ben ngasko depuis non on a banda mingi ko yekola ka le roi de la forêt. OK. Ana yimba ka wera. Donc ngana Maïndombe so nane manzima wera bien. Ba ke musika te ba benga pas comme Ndengo yemba makasi boso tobito sala otamsu featuring na ba musicien oyo ba bimi en d'ailleurs ya mukongo papa donc c'est à dire en d'ailleurs abana ya wera musicien ni toko chosa ne featuring ti wana bile fo luka pena fo luka ko ngamona banda otangi o tanga no me fo zade akena de poto zongi pour il faut poto ça débattre na bato mo boya ki poto te ka bon on a Londres ça donc musique le commis il faut d'abord poto parce que oyemba na bien te po yemba te to yemba déjà mais level c'est dit bande ko na yo en dehors ya wenge ata BCBG voilà nani ngoko yemba na BCBG on a ba misa BCBG nyonso na yibango na ba combo te à part mode show na yebi combo mais les restes ba combo pena mais bana bande ko oui ba bande ko na ngai bon ils ont pas obligé de rendre ba combo ba nyonso mais na yebi mode show Tolbert solo et mon papa chéri bina dama que je salue de loin en tout cas ba combo nyonso na maîtriser hein mais on a famille mais na yeba comme le bon nyonso te na nenga bien na nenga faute na nenga bien na nenga faute voilà Inongo tozoki na miso déjà na suka ya émission na biso mais tokokoka bona bongo te son putoto lobela morote Inongo bombeli biso nini na kati ya morote en tout cas morote ndeza na boye ezo ya na ba plan moko ba fanatique ya wera sont les rois de la forêt et à maison mais partout dans le monde mais morote ya mabeti on a mouvement du sol donc so pikité so kutana morote ozana mabele po ezona ba bon na momo boye ya mystique quand boza ba loko bongo bobeta rabo te le roi zata ba po ou bien un logo par rapport à quoi kasi ba ki pepe loko so yo yango iso ba bi pepe loko yo fozo ya ba fionton biloba ba fionton baza ba fionton mais ça c'est un PD mutaro ba le roi de la foi à loko ça PD ça fou oui ça dingue le roi de la forêt wera son roi beta zénith double zénith abeta donc papa et Maiken aluka sana e fit est-ce que ba artiste wana oyo peut-être bosela ba jalelo tant wana bazala wapi bana na TV ba tala bazo idéologie pe ba lobon que non biso to yeba ndule to zo sentiment ndule grâce à le roi de la forêt est-ce que lelo yo bato balo ba que non wera son na loko faut comprendre ça wera non l'homme sans critique n'a pas de valeur. Il faut pas critiquer car ba finga wera son parce qu'il y a une légende. Donc c'est normal pour nanga c'est normal avec ba bobar na mais akekuna morote zoya pour l'instant tout ça concentré na morote. Voilà.
Nzala affection d'amour na yo e provoqué estomac nantima. C'est mien nazala pembeni na yo pona zwa énergie d'amour. Yango na yepa na yo tolongola rando na bolingwanga na yo e. Ozongisa affection ya love ndenge tobandaki. Bébé peut-être yozobo sana mpasi ya déception. Eleki ataya moso ya botina césarien. Bolingo to banana mpasi bébé en amour le début est toujours difficile. Mais pourquoi tu veux qu'amour na yo na lela tout le temps? Et pourtant yozwa kinga lokola bébé na maboko mayo. Yo katinga libelo pesi biberonte na komi ofiba misapi. Morote zona makamunango. On comprend to ko ba secret tout ça. Mais adversaire pour na bisope azala ranete. Pour le roi sala ba devoir wa tika ti lelo e longwate donc moto akoma place azana nuté. Dans le comité, il faut comment. On comprend. Morote Zoya, le roi de la forêt lobby, tout le monde a la pointe. Pour le chant, la nuance, le roi Embeli. T'as la rayon mort le bagage qui bouge sans pipe à dé. Mais oui. Mais c'est la yo nini obombeli biso na kati ya Morote. Parce qu'on a une surprise. Si on a le bilan, on assiste à Bangoku. Faut pas découvrir comme maman. Eh, wana ni boy baki nzembela mon biso bengango liongonyoli. Mpulwe ki bayo inkama. Engelo bageno ndeke mo boy na mboko na biso na inongo. Ndeke wana loba ayimba ba fwa nyo ya bandeke nyonso mondo. Donc ndenga na ça. Na koyembelo likolo, na koyembelo se ba fwa tout olinga. Donc na bongo. So na Morote wana ba maele wana tout. To bomba yango so to bimisa ngo yoya. Mayele Jina Cheche, Joe Mac Makengo, le King Bobby Way depuis London City, MF Mboma, dégâts matériels. Pourquoi pas Meraninti Mambote? Meraninti Mambote, Olongani a tonto fili, Dinga mobali na yo, na motema na yo mobimba. Nizazali bongi na langi, lokola yo bongi na tonto fili. Wazali na makolo mine, kasi alanda kasenzela yoko. Meraninti Mambote, matela lokumu na ngai pa yo bimaka. Comprends que ozaka toujours na moi ba rumba, moi ba afrobeat le quoi na kilelo fait. Na kilelo zokota moi kilelo tozaka likolo tikali aura pépé. Kilelo est changé. C'est kilelo est changé tala. Au moins musique, so bi kilelo est changé na musique ya kilelo. Au moins musique bena, so ko be bandule. Oh musique ya kilelo ti. Faut yo kakala. Pose mayele. Hein? Faut sangisa. Au moins ba na pese exemple ya ba na rolo bandenge nini kilelo ya bandeko na par exemple Fali azande kuna ya Mungala ba chana biso monsieur ya Bangala to beta nga mboka ya kalati mais est-ce que ya oswango a moderniser ngo chango world et puis kilelo on comprend ba koko ba wendo ba emene ya ba madilu faut yo ka bango ne ba sala musique bien. Si on a aussi ba fanatique à la biso bango ne ba pesa biso mayele o to développer lelo. On comprend. Donc c'est ça. Voilà, merci. To comme déjà na suka émission na biso ba mabanga na yo mot de la fin na yo rapidement pour to kabona biso vie. Yes, merci beaucoup. En tout cas, salutations à et bon pas d'abord grand félin. Et les grands félins de pas comme les autres. On va soutenir artistes partout. Son excellence est Jean Tiningo Bilamba Kankoulin de division de loin. Bananyo soyi nongo bana Maïndombe. Son excellence est Jack Sembo Makabokoso. Maître Stani de Joël Mangobe. Champion Wadol, mon père. Crispin Petit Sakoko les bourgeois. Pourquoi pas Ciseaux d'or Fabrice. Hein? Bana Kitambo. Na Kinshasa awa ndeki tambo mutu ya manga. Kitana kitambo Moi kitambo pa ba Pitonyo ka Techno Africa bana staff Catafalque. Avenue Mopeza na kitambo na inongo. Oui. OK. Avenue Nongo, Avenue Maïno. Il faut mona na faina kitambo na pembe na Avenue Nongo, na pembe na Avenue Maïndombe. Sikonga na sikoyo mona province ya Maïndombe. Okay. Voilà, merci. On va déjà vers la fin de notre mission, mesdames et messieurs. Veuillez comprendre. Voilà. Père Nana Oya Kocharape, il y a machine Kakol, Iko Sente, Bandego Nyoso, pourquoi pas, Bana Londres. On va saluer quoi. Maître Makindaya, Maître Bilanga Makofi, Bali Trending, Bing Shing, Monoroya Moïse, Brian Kwami.
Pandé basé belé na Londres en tout cas. Londres comme des palais. Comment voir à Londres? Paris des Français. Bon, Paris peut basali, ba piquer les banquiers, ba riti Kotazo, Afrique du Sud, on a demandé ba faire na Jem Mboyo, ba Etino bienvenu, DJ Patricom, Vietnam encore pardon, c'est Daoulou, basay belé donc basay vraiment belé. Ah ben na bosanité, Achille Daniko, pourquoi pas Madog, et pas trop voyou. Moi à London City, il y a vrai. Donc bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup Toza qui bon on a ndeko na biso inongo ndenge bozomona. Ah d'accord. Numéro ya inongo pozo inongo to sola masola bien au dédicace au nini. Et ça bon plus 243 89 209 27 36. On a WhatsApp pozo inongo directement. Voilà donc c'est ça. On va déjà vers la fin de notre mission, mesdames et messieurs. Vous pouvez vous abonner massivement sur votre chaîne Congo et c'est officiel Télévision Plus qui veut dire que yo, beaucoup d'actualité, beaucoup toujours en actualité. Donc, vous avez et merci, au revoir. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison qui vient. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays!